Voilà, merci. Bato Kinshasa, na bato comme internet, bato comment, boyeba, bien, c'est moi, Janify, leader, Franco et comédie congolais. L'homme de bonga no zoloba. Nasa alliance Samusapi, le célèbre journaliste Adi Londele et Popol Mukele Botala. Au moment où il s'appelle une alliance, pour alliance. Alliance Oyo, na bala, na Kinshasa, na prototé, na Kinshasa, na commune à limité. Et ma femme, elle s'appelle Sylvie Faye. Moi, on a beaucoup de Sylvie Faye. Mais moi, je suis na bala na Kinshasa. Na commune, comme oh y'a la tanga peto. Na commune à limité. Elle s'appelle Sylvie Faye. Ok. Na commune à limité, ça va bien. Comme on a Sylvie Faye. Oh y'a la tanga le pété oyo. Aza Muswahili. Atanga na yese kisangani. Asisi ba classe na ye. Donc aza na finaliste. Na bengi nani. Na lo baza nani. Atanga na kisangani, ne soit bien atanga na kisangani, yese kisangani. Donc Sylvie Faye, c'est ma femme. On a tika kisasa. Bokabonate. Tous bon alliance bokabona. Bokaboti mbolo kufa. Mais balobi a ko talibale pas mutum susu. Makamango. Ngai? Na ko donc na poto on na zawo. Na ko talibala jamais pas moi si. Baba manga sapato au ketch na gauche. Batéatu au sein la biso. Oza ketch na fenêtre. Babwage lo bilama la fenêtre. Jamais na ko sala ngumta mukolo mokote. Na bala na kisasa. OK. Donc moi so na poto na bala yo nazo kosaye. Na sila bala kisasa. O lobi posilise. Na lobi ngo. O lobi posilise. Nzambe na l'état ya mbo. Ngana bala kisasa. OK. Moi so comme Sylvie Faye. Na bana mairie ya limité. Bon siko Asa pembe. Popol yo na bien on a laissé passer. Oyi na France pas ngana zaka. Yo na Londres. Moi na France. Voilà. Qui ça sabe okenango. Kene ko tuna. Na ko pese ba dire numéro ya madame. Mama e bana. Sylvie Faye. Mama e bana belé. Mutema munene. Aza Muswahili. Ya pembe. Ya pembe. Non mais yambe mo yo logo tonile. Abota ma pembe. Ti akuva pe pembe. Grand prêtre maire. Ye wana mama e bana. Mama bana belé. Ndalo banini. Donc ce que maramunyo so oyo bazoloba Isaïe Lokuta siko awa comme maman Sylvie azana kin non? Oui, Anakin. Awa nde la brine.